maloba ya tata mokonzi ya bole ya le 1er mars 2016 balandi babiso bazana posa kolanda nini papa Simon Kimbangu Kiangani na raconte ya bajene oyo basangaka na mboka nkamba tolanda yango na boke binyoso papa Roger Toko remonana osuke moralité nzambe ayera kana malembe te kamba nzambe yaka na makasi bongo remonte bongo peta papa surtout bomonique na tovandi kimia tozelaka kambwana wa papa témoin parce que moi vous allez comme on les a été pas continuer à fouiller sur le monde et à mon père et ça va pour les canaux à casse les gars reviennent comme sous pas coufa nous on se fait profiter au sein de la recherche nous sommes la humaniste de l'économie au commun biso ba kobebisa biso tokobebisa te toza na nyongo na nzambe biso toza kobebisa te oyo nyonso ye alobaki soki torépondre oyo nyonso bakangaki soki esalami nango biso toza kobebisa te c'est le contraire tozosambela po kimia eya na mokili je dois comprendre que nous allons mener tout ça là même pas mini tata Simon Kimbangu c'est qui va même papa tu vois bon fumalo papa d'angenda tu vas se faire la famille ah il me peut déranger est-ce que tu vas le lever quand tu vas déranger bon ce que ma cambre est salée, pour mon s'arrêter. Donc, on va. Ma bébé. On va faire une chose aux ouvriers. Ça fait chose aux ouvriers, ça fait. Quand moi, ce qui est l'obamie pour ça, il y a un salaire à côté, il passe aux arcs. Mais puis, nous allons ouvrir ça fait. Puis, nous allons là. Ah, vile awa biso na kamba semesili bandimi ya bato bazosala musala bazotinda est-ce que de l'eau omoni sino ke tomonite omoni tolo ke tomonite biloko ya uya tomoni ke tomonite bato bazosala ne bazosala te yango likambo ekangami wapi biso toza kobebisa te oyo balekaka nde babebisaka bakokisaki mokano wana te biso tozosambula kimia ye na mokili mobimba oyo bokalika ekangami wapi ngai kaka te biso kaka te eza na mikanda lelo soki tofuye tala likambo yango mais biso tokobanda te soki ekotipa na bino te toyokani nde toyokani te est-ce que biso tokombi okambo aza koloba te pendant qu'on a 51, 59, 10, 60, ni Bokangaka. Bakor, ni Basignaka. Je suis mon amour. Parce que c'est la raté, et si vous avez ça le 8 Temeza la pete. Ako mamoto moto. Temeza. Eza na mikanda na lobaka na okota na ngata. Ukanga mtema na. Bize do. Papa. Esa na poto ba dossier zali. Awa kwa na biso ba dossier zali. Soki awa zali kuna kuna ngo zali. Damuka. Parce que kuna biso nyonso en général. Merci la publicité. Au Kamba, le baraté dans le lobby. Nous avons un avis pas. Nous avons beaucoup de santé. Merci à la Merci à la Kamba, ça nous dit. Nous avons beaucoup oublié. Ni les Kanama.
boyokani nini bosalaka alors mpona lelo toza na mingi te. Merci beaucoup balandi ya radio télévision Kimbangiste. Toti kolanda message ya tata mokonzi ya bule papa Simo Kimbangu Kiangani mokonzi ya Lingomba. Message ya le 1er mars 2016 na kati ya mboka Nkamba. Tolandi yango papa dia Congo journaliste na mboka Paris ozali na Kinshasa. Bino bato ya poto boye bakape makambo ebele ba accord oyo ezala ba mindele ezala ba konzi na kati na bamboka na biso oyo basinya na papa Kimbangu okoki koyebisa balandi babiso nini basengeli kosala mpwete pasi ya moto mwindo pasi ya peuple congolais en général ekoka bongo kosila. Na kompa ki solo kele papa dialonga na papa diangeda kotima ni na bansuma lubananga sa divité pasi montangani liloba zaka liloba boyokani zaka ka boyokani oyo bato bas yokani tadi tu wizane oyo lobi ngana lobi ingeta oyo lobi ngana ingeta donc to yokani penza moto ko wangana yango te. Vous savez, sur ce territoire-là, Mboko Oya Biso, le royaume divin Congo, la République démocratique du Congo, comme qui dirait, Nalobaki tout à l'heure que c'est Eza Mboka Moko, c'est pas un pays à comparer avec n'importe quel pays au monde. C'est un pays très, très, très spécial. C'est le seul pays au monde entouré de 9 frontières. À ne pas comparer avec n'importe quel pays au monde. Et le Congolais n'est pas n'importe quel peuple. Non, non, je ne suis pas laid, je suis congolois. Parce que le terme loi là, il y a un cachet encore, on peut encore en parler aujourd'hui. Je ne suis pas laid, moi. Pourquoi on ne peut pas qualifier de congolois? À l'époque, c'est Zaïrois. Pourquoi pas loi? On est loin, nous, on est Sikou. On n'est pas les deux. Non, je suis désolé. Donc, en tant que Congo, loi, ou Congo, moi, non, Congo, Papa Simon, vous savez que j'habite en France, ça fait bientôt 23 ans. Je vais à ma 24e année. Un accord, hein, un document signé, paraphé. Oui. Je signe et je signe. Toi, vous aussi, vous signez. Ça devient, c'est quelque chose qu'on a scellé ensemble. Le gouvernement, l'État français, où j'ai reçu M. Rémy, Alain Rémy, son Excellence, bien le bonsoir si vous nous suivez, qui était venu en Kamba, l'ambassadeur de France en Kamba. De France, ici en RDC, on a reçu en Kamba le 23 février dernier. Je l'ai rappelé un texte que j'ai écrit au Quai d'Orsay, copié pour information M. François Hollande, concernant la paix de leur territoire. Vous savez que la France est en état d'urgence. Mais la France est un pays à la base chrétien. C'est un pays chrétien, n'est-ce pas? À l'époque, pourquoi on l'appelait la fille aînée de l'église catholique romaine? Parce que leur ancestralité était basée avec le christianisme. Nous ici, Papa Simon Kimbangu, se battant pour nous, il nous a libérés. Il signe un accord avec les Belges que non, la spiritualité qui doit nous guider, c'est pas la franc-maçonnerie, c'est pas les Rose-Croix, c'est pas les Maïkari, c'est pas les consorts, c'est pas ces Binzambi là qui créent la désolation, qui sont contraires à notre ancestralité. Voilà la difficulté. D'où Papa Simon Kimbangu, oh tu vas passer, les social ça bien été, tout ça bon gâté. Mais parce que il a dit clair, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, s'il vous plaît. Et c'est le premier commandement. Bino kuzwa formation boche likia na mayela oyo botanga na université o ngana kosala boye o production boye mbavala mon mbavala rien pour rien si aujourd'hui nous avons regardez c'est dommage, excusez-moi, parfois je parle, je suis ecclésial, je suis le pacifique nga dans une génération antérieure parce que je me connais dans l'Ancien Testament makamonatika oyo bazosala la bango lelo formation rose croix quand passement m'a parlé à Paris, il m'a montré ce que j'étais dans la génération antérieure. Ma yango abimilinga na Paris pour na bimisa ma beoyo et singi Paris par Isis, la ville dédiée à Isis, les divinités égyptiennes. Ma beoyo ba ndoko na biso na partie de la franc-maçonnerie va développer proprement association d'aspiration intellectuelle, c'est-à-dire que Illuminati, formation Rose-Croix, Lions Club. Aujourd'hui vous allez à ici à l'hôtel, dans les hôtels, tu verras le grand lion. Mais comment je peux se fier à un lion? Au Lyon se close, au Lyon. Non, moi quand je passe à Paris, en 99 à Paris, en partant à l'Élysée ce jour-là, j'arrive à la place de la Concorde. Je tourne ça 3 fois. Moulé, Matanga, Moula. Facilement, je dis mon fils. L'hôtel créant que vous voyez en face là, c'est là où se trouve le Rotary Club. Les allez Binzambi, où il va formation Bachena Satango, Bazo Bon, Bazo, Baby Saba intellectuel, à Kansa Tangi classe, à Sana Boye Moko Boye, bon, Narozo Bokonzi, en tout cas, au signé pacte na Lucifer.
Kimonyama, c'est-à-dire que le bonyama dans le sens que animal, c'est-à-dire le mot animal, tu es animé maléfiquement. Donc il y a encore pas si l'accord c'est les. Un accord reste un accord. Kazavubu, la question était que tant que me pointe le jeudi 30 juin 1960, quelle spiritualité? C'est l'église de Kimbongiste. Papa Simon Guimong pouvait être président de la République, ou bien papa qui se loquait. Il n'en a pas besoin. Le contraire, venez auprès de moi. C'est l'intérêt de pas Diangué Dagontima. Comme M. Hilaire Kimbassa lui pose la question, parce que c'est lui Papa Diangué qui a le pouvoir. On va suivre d'abord Papa Diangenda. On va les suivre à travers ces cantiques. Parce que biso Tokolanda Kamingi, soit magistère, soit Banzembo. Banzembo, il y a biso, où ils ont composé. Et Utakananzambe, Papa Diangenda nous parle quelque chose là dans ce cantique où Papa Roger a Sili Kobongisi la biso Tolandanzembo guitariste. OK. Merci. Ngai Diangenda na lobi na kopesa kaboko dina ba oyo ngai na pona bofinga mutulinga sika tokotala nani elombe Diangenda na lobi nakopesa kaboko dina ba oyo ngai na pona bofinga mutulinga sika tokotala nani elombe na lobi nakopesa kaboko dina ba oyo ngai na pona bofinga mutulinga sika tokotala nani elombe mokili batelengani bato mayele basukiye bato mangonga batelengani etumbu ya nzambe bato mokili batelengani bato mayele basukiye bato mangonga batelengani etumbu ya nzambe mokili batelengani bato mayele basukiye bato mangonga batelengani etumbu ya nzambe bato mokili batelengani bato mayele basukiye bato mangonga batelengani etumbu ya nzambe ubwakila mabanga nzambe Diangenda bukomona basiye oyo komona teko ata mokili batelengani ata mayele basukiye ata mangonga batelengani etumbu ya nzambe ata mokili batelengani ata mayele basukiye ata mangonga batelengani etumbu ya nzambe la maladi makosopana ibembe epaiye bituma o mokiliye wana etumbu na pesiko bato mokili batelengani bato mayele basukiye bato mangonga batelengani etumbu ya nzambe bato mokili batelengani bato mayele basukiye bato mangonga batelengani etumbu ya nzambe motoka bimate na bandika ningisa mokili kati netumbo mokili batelengani bato mayele basukiye bato mangonga batelengani etumbu ya nzambe bato mokili batelengani bato mayele basukiye bato mangonga batelengani etumbu ya nzambe
Matondi mingi mwana mboka Roger Toko, matondi mingi bino nyoso bozali ebele pona kolanda biso, tozali kozwa ba message na bino, biso tozali pona kopanza sango ya tata Simo Kimbango. Oyo yaki na kati na mokili mpwete ako kakobikisa biso, tozalaki baombu kasi na tina ete papa Kimbango andimaki komona pasi pwete mboka mobimba, mokili mobimba eko kakobikisama. Yangwana asili kopona biso mpwete tozala bongo bapanzi sango na ye oyo alobaki esengeli bato bakoka koyeba yango. Papa Diakongo tozali kokene na suka émission na biso parce qu'on a toujours dit des bonnes choses ne dire jamais, malgré que bato bazali kosepela mpwete tokoka kokende ti soki na ngonga nini. Papa Kisolokele Lukelo akufaki atikaki bokabo asalaki bokaboni ni ansoto na abongwanaki le 17 mars 1992 ezalaki na mboka nini à Vilvoorde, c'est la banlieue de Bruxelles. okina Bruxelles nde nzoto na molimo na ye ekabwanaki kasi parcours na ye na kati ya kotambwisa mokili na kati ya gouvernement oyo ilekaki na kati na mokili na biso. Papa Kisolokele azalaki parmi les premiers responsables nakati ya ba gouvernement oyo salimaki na ba entreprise oyo ya mboka na biso totanga ba INPP totanga Bralima, il était parmi les actionnaires Itex Africa asalaki nyoso pona bolamo ya bato. C'est quelqu'un oyo aluka qui intérêt na ye mokote, il a milité pour l'intérêt général des peuples congolais. Nini yasuka okopesa na balandi babiso, surtout message ya tata mokonzi ya bule, message d'interpellation oyo alobi na biso ata tosali nini. Oui, tozali ba effort ezali kosalema mpwete mokili ekoka ko avancer kasi likambo oyo ekangamaki na Nzambe soki nano longoli yango te ezali na bututu. Nini okopesa na balandi babiso na poko ya lelo à travers émission oyo tolobi spécial du 17 mars, Papa Kisolokele qui a milité pour l'administration de ces pays, pourquoi pas de l'église. Nini okoloba na balango mpwete tosili ces émissions na biso na poko ya lelo. Na kompa ki didi donc tata Kisolokele de longa na dengena Kimbango kangani l'esprit de vérité. Ba tata ba mama ya solo to bandi koloba moi tango molai. Mais Papa Kisolokele ne otolobaka ba mindele ko proposer ke azala mokonzi na mboka oyo mais lobité ngana yelki makamona te. Ngana yiko accompagner tata nangai pour rendre l'ordre juste. Il est le Melchizedek, le roi de justice. C'est-à-dire que rendre juste, c'est-à-dire que zongisa bosolo. Bosolo yango papa Simongi mazolo bake. Solo yango bakangaki na table ronde. Solo yango mutamuntu kasavo basimbisa kibo konzi. Solo yango papa Simongi mongo to landa nzembo pa dengena lobuke. Ngai monte na pesa ka bokonzi. Vous savez le témoignage de mutamuntu le président de la deuxième république. Tant témoignage qui en train d'accueil que non tata oyo na 58 ayibisaka makamu yango tyo kokana mais na moni obaki mabanga esalinga passe fana loba esekela tela bimisango mais na bomisi yango parce que ezalaki vraiment fallait na moni passe ninga boti mabanga. Donc badata ba mama bito batotoza bana ya on est des bantous, on est le peuple premier sur terre. C'est l'occidental na monoko zolo ba ya français oyo balobi ke bantou, non, on est les bantou bato ya yambo kibo yambo na biso yango tata Kisolokele papa Dialunga na papa Diangena kontima donc lelo pasi moki mongo kiangani alingi adongi c'est la biso yango donc konza mokili na biso na l'ordre juste, la justice s'il vous plaît, ça dit que juste des choses ndenge nzamba lengela ki bokili na yetambola yango ndenge ko tambolela biso dans le cadre des 3P2SP autosale la carte de pouvoir spirituel scientifique et politique ndenge na liki au tsarano na pasi moki mangu kiangani na mandat biso na Paris na 99 oyo mosala tozo sala pona ko lakisa na bato à travers la science au mando ba pesi biso que non boyebi ya biso ya solo ezali bande ko ngai faut qu'on se la préhende to si bango penza pour que solo yango ya tata Kimbangu solo yango papa Kisolokele yaki nango solo oyo pa Dialunga na yaki nango solo pa dangena kontima laksi bisa travailler ba principe pesi biso bolingo mibe ko bisala ye wana pasi mongi monkenga nazo rappeler ke bande ko nangai tozala kaka na biloko misato wana yango nde etambwisili ya sika ya mokili. Donc biso ba politique parce que Kisolokele on le rend hommage aujourd'hui, c'est un homme politique, il s'occupe de l'administration
N'est-ce pas? Donc, nous les politiciens, la politique, ça veut dire l'art de gouverner la cité. Mais toi, tu vas aller gouverner la cité, tu n'as même pas la crainte de celui qui veut que cette masse-là soit, ou ces individus-là, ou cette population soit. Mais comment tu le gouverner? Pour gouverner dans le Kouta? Il faut avoir la crainte de Dieu. Mais tu n'as pas. Vumi Wanzambi, Lubantikolo Azaï, ou bien la crainte de Tata Simon qui manque au Kangani et le commencement de la sagesse. Les lois sont au banc, pas Simon qui manque au Kangani, la fin de mon conseiller, la boule, n'entame, il y a le Mikuna. Bon, continuons, si vous appelez ça Kangani. Oh, il y a tout un Moussa Boye, notre, son excellence, le président Kabila Kabangi. Afin d'une approche à Kamba, il on n'est pas là. Bref, non, c'est des témoignages qui vont porter. C'est des témoignages, mais aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, bon, continuons son Negonangaï, Nzembo Bibi, Yalubiango, et Outakana Yelo Selemi. Yo, ça la politique na yo. Qu'on gagne la formation T, Rosoucroix T, Maïkaï T, Genève T, Berlin T, ou New York T, ou nulle part ailleurs. Nulle part. Il n'y a qu'une montagne sainte qui dispose tous les pouvoirs. Moi j'ai des témoignages, j'ai des documents, vous pouvez me suivre, je vais vous laisser mon contact. Le 0, ici en RDC, c'est le 089 69 66 005. Appelez-moi, on va converser dans les coulisses. Parce qu'aujourd'hui, il y a des faits qui sont des évidences. On ne peut pas nier. Ils disent solo, le coutate. Solo, c'est solo. Mais c'est ça, c'est juste. Donc, qui se locale, le Melchizedek, le roi de justice, rendre l'ordre juste. Merci beaucoup, Balandia Radio Télévision Kimbangit. C'est sur cette note, Yayo Papa Diakongo, Nde Tokomi Nasuka émission Nabiso. Topesi bino nyoso merci pa mate bozalaki nzike pona kolanda biso to yebi asolo ete tozali na minoko soki e betisaki moko to mibale libaku tozali bato to kosenga bolimbisi cela arrive bato ebele bakomeli biso awa topesi bino nyoso merci ma ba conseil na bino mpe ma oyo nyoso bondimi na ma oyo nyoso tolobi awa topesi bino nyoso merci biso tozali pona kopanza sango ya tata Simo Kimbangu na kati ya mokili mpwete ba oyo bayebaka yete bakoka koyeba mission oyo batata misato bayaki na kati ya mokili à travers papa Simo Kimbangu basengeli boyeba yango tolobaki nde tobandaki na nzembo bino bozali kotuna biso ete tolakisa bino papa Kisolokela azali nani, papa Dialongana azali nani, papa Diangenda azali nani. Ezali biso nde tobenga totia bango banzambe te kasi makambo oyo batata misato oyo balakisa biso, balakisa bakoko na biso, balakisa na bato nyonso na mokati na mokili oyo ba témoignage ezali ebele elakisi ete bana misato oyo bazali ndenge mosusu banzembo oyo biso tokoyembaka na église kimbangiste. Ce ne sont pas des chansons composées, ce sont des chansons qui descendent. Papa Faustin, Limisanga Bomoke et Sikawana, je vais ajuster un ensemble de choses. Mingi ba confondaka. Vous savez, quand je parle au public, créer l'église. T'as la moni erreur et tout ça manasi atango. Institution Oyo, c'est pas une église. Le kimbangisme, c'est une civilisation. Et c'est vrai qu'il a fallu une structure moko boye comme manager Makambango, mais ezali ya sika ya bato ya satango etamu isa nakacha bolingo mibeko misala oyo pe azali kotambwisa yango ye moko molimo mosanga. Mais ça va de soi. Merci beaucoup batata pe ba mama ndenge tolobaki ezali biso te totia bango banzambe kasi makambo oyo tomona epai na bango toyoka epai na bango elakisi ete babotama na kati na mokili oyo lokola biso kasi tokokani na bango te bazali ya bato ya ndenge mosusu yango wana batata pe ba mama totieli kete bozalaki nzike pona kolanda biso soki bolandaki biso malamu na bokebi nyoso toyeba ete tosongamaki na sima ya kamera ezalaki papa papi Mangana asalisamaki na papa Cochon oyo basali maso chef Cochon soki tolobi chef Cochon ça signifie azali scout topesi ba scout nyoso mbote pamba te ba 12 septembre bien sûr esika nyoso bazali topesi bango nyoso mbote toyebi asolo te mokolo mwalelo le 17 mars ezali mokolo oyo bandeko na biso ba beti matutu ba flitiste bakozalaka ebele na kati ya mboka Nkamba bango nyoso bazome na kati ya mboka Nkamba oyo batikalaki na Kinshasa tosili kotombela bango nyoso fete lamu mpe fete lamu epai ya bana nyoso ya tata Simo Kimbangu. Topesi merci na papa Roger Toko oyo asalaki manso mpwete ba message oyo tokanaki koyoka te toyoki yango pamba te alandi biso na bokebi nyoso mpe bino bisika bozwami boyoki maloba ya tata mokonzi ya bule wabino Faustin bazikani ya katoko
asili kotombela bino nyonso merci mpe apesi bino nyonso mbote bisika bozwami kimi ya nkolo okati ya mabota mabino elike ezali ete tokokutana na bino mokolo mozali koya nde papa na pesio merci beaucoup Kiambote kiengi, Kiambote kiengi, kiambo. c'était mon année. Okay.